Alors, concernant Telema Mamboka, par rapport à l'Ebosola, Mboka Nangai, Makamingi Penza et Baby. Makamingi Baby, Mozoma Dege, dollar et Zomata, chaque fois, mais biso tolière à dollar. Tous on a besoin de apporter un titre, une médaille. Mais à niveau, on a la préparation pour préparer qu'on a encore une attention à la Philippine. Est-ce que tous on a la élite qui est au zéro comme un homme passé avec ça? Ma belle mboka c'est un wana. Ba zalaka na mbangu mingi na kosala ba makambu mais suivi ezalaka te. Et puis balinga ko financer te ba makambu bango zali kosala po ekoma na suka. Akobenga ndeko na ngai Godin Boy. Vraiment na kosenga na ye boye. Sûrement aza mosali ya nzambe solo atika. Atika et puis vous allez penser à interpeller que mardi à ce qui côté l'église naie na zomo na zako bina la tiveste azobina tout ça azona la même tira mabele na ça contre yango parce que mosali ya nzambe côté le maliboso bazuzi ya mukili bazo sambisa yo to liboso bato mukili bazo condamner déjà bazo telemela yo hein et ça qu'on aurait titre ya kimosala nzambe oyo sana ngote ouais et c'est que les madame flam ba fingo atapona makambo nzambe amen ba finga yo pona Jésus amen hein mais pour la makambo mukilité Bible dit que nous sommes dans ce monde mais nous sommes pas de ce monde donc recours wana ngai na sepe na ngote il fera que ça recoule pas ya nzambe. Parce que censé, il y a qu'on respecte biso. Tokomi ko wana na bango, mais ba ko ba biso susute. Ba so mona blague mo sala nzamba abato sala ba détournement. To sa ko sente ba sia bato. To so bana ba femme mariée. Église c'est ça qu'est-ce qu'a voté à maloba nzambe, église c'est comme une parti politique. Naza l'église corps de Christ. Le groupe les Binozab. Hein? Groupe les Binozab. Groupe? Naza mta groupe te? Naza mta groupe te? Naza kuna au conseil. To na godo kamaza pe na batune ya RS. Na lobi nga naza kuna te. Pe na ko tika na ko zala kuna te. Pour plus par bato baza kuna, to yebi ba témoin na bango, to yebi bango malamu, to yebi nini ba lukaka. Olobi yango awa. Mais oyo azana bambo mamboli mo santu te. Ata zoteya. Omone ko welana, ko inana, ko swana, ko kabwa. Et pas ya zali foka bato ba bunda. Fo bato ba kabwana. Et pas ya zali jalousie zali, ba vie zali, ba posa papa me zali. Yeba ke bato wana, bazana molu mo santu te. Yango moni na lobi ke ngai na ko tika na ko sanga na bango te. Ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe mongani. Loboko na tata ese mwani nikola balinga mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert. Ngeko landaka yango, ngeko talaka yango, oh na Vincent Makeba. Mbote bandeko balandi ya Ciel Vert TV, chaîne ya balongi, chaîne ya bana nzambe na pesi bandeko nyoso. Merci pe longoni ya mingi na oyo bozo sala na Ciel Vert TV surtout tous on a ba commentaire na bino ni bozo commenter ba émission ba remarque na bino et ça na sous force et on continue musala vraiment ya nzambe na pesi merci partout ba bazali différents na continent d'Afrique, Amérique, États-Unis, Europe, partout na pesi bino merci. Bon continuer toujours na Ciel Vert TV. Les lots toyé vraiment la poste télévisée na bino ndenge bolingaka ndenge to salaka ndenge bo sepelaka toyé ko continuer toujours musala ya nzambe. Na bo sanité ozali ya bino simple présentateur na bino Cédric Makela l'homme voilà ben évangéliste. Na sima ya caméra tous na Josué Liwanda balobi on change pas l'équipe qui gagne.
yede muto benda ba image wa saka deux caméras vraiment talara ne bomona ba image na banda ko bino 565 ça la grâce ya Josué Luanda nazanga mon côté nazanga confrère na ngai pasteur Flamme d'Angola a coupé sa bino pembote shalom pasteur Flamme d'Angola shalom évangéliste c'est avec Makela l'homme valable Yabino oyo asepelisa kabino tango nyonso pasteur Flamme d'Angola lelo vraiment tozali na un invité spécial autoyambié na émission ya mokolo na lelo il s'agit des patriarches Vincent Makela yende lelo vraiment tozana ba analyse auto ko partager na ye l'homme valable Cédric. Merci beaucoup on dit pasteur Flamme déjà devancé déjà na le bilabino là évidemment surprise parce que bolinga mingi là chouchou ya ba nzambe chouchou ya mukili bolinga mingi pasteur Vincent Makela pote ya lobaka bien dans l'art de parler maloba na e différent bato belé et donc ça bato misusu dans zela pasteur Flamme a avancé mais ils ont gravité ala bolinga to travailler na vraiment la paix civile merci toujours saluer bien to saluer pasteur Vincent Makela et nous topé ça bino moté mission lelo bo raté ya moté bo banda on est bandeli kino na suka pasteur Vincent oloba ba mituna bo tuna biso bo pesa biso pasteur Vincent ali wana pour na répondre à question surtout na lo pesa moté shalom patriarche Vincent Makela. Shalom, l'homme valable. Moi, en tout cas, mes petit frère Jésus-Christ, le serveur électronique, ingénieur. Shalom aussi, na pasteur Flamme d'Angola. Nzamba Zanabino, Longo, Nebo, Vitengeza Bongo Malamu. Nzamba Pambola Bino, na Rosenga Kana Batu, Basabona Mingi, na chaîne Abino, chaîne Abiso, Oyo ya Silver TV, Oyo le Baramagama Kitoko, Nzamba Pambola Pe, Josué Luanda Brom, notre caméraman et réalisateur, ça Koli, Makasi Moussale Koli, Nzamba le Kanoro Pambola ye, et na Pambola Bamso Bonandabiso, en Afrique, en Océanie, en Europe, en Asie, pourquoi pas en Amérique, Nzamba le Kanoro Pambola Bango, Tikate Nzambe, Azala, Nzambe Nabiso, abattre la passe sur Nabiso, na Kombo na Yesu. Merci beaucoup, les amis, patriarche Vincent Makela. Vraiment, nous avons lobby bande kuboza libanda au bolanda la CLV TV. Ceux qui n'ont s'abonner, le beau connu dans la kiloté. Place ka ba komi ko s'abonner pour y wana et kozala bien. Pezala partenaire à CLV TV. Mais émission autoza, ce monde qui se pélisio et depuis bande ko super bolanda ngote ba kozala édifier, partager bande ko boyebi famille, ba camarades, ba collègues musala, on peut partager émission balanda pour balanda toujours édifier. Comment ça a raté le numéro Zawana, numéro patriarche Vincent Zawana. Si vous avez malaba, patriarche Vincent Lobé c'est pélicio. Vous avez besoin souvent de la prière, de la conseil, de la belé même la spiritualité. Numéro où vous Zawana côté comme ici LV TV. Ils ont numéro ya pasteur Vincent au bengaye. Il y a pesara mutuka téléphone TR nous surtout au bengaye au ya maye moko. Souvent qui l'équipe peut-être dans la matière en église. Au tindi message, au sali audio tant à mona à répondre au sur les ala bien. Merci beaucoup patriarche Vincent Makela. Nous répondre à l'invitation à la mission de santé, de évolution à l'église vis-à-vis de nos autres. Tu regardes au bon de la mouké, ok. Merci beaucoup. Tu sambeli, nzambe tata na biso na likolo, tu te komone kumisama, bo kontina yo e mono na kat na biso, mokano na yo e salama, pela moko e salama kana likolo, e salama pena mokili, tu te bo kontina yo e ya kat na biso. Pwete nkoloto bika bola muno kata bomo na biso limbisa biso na makamni sutu salaka oyo nzambe pesa ko lokumu tene bere tu ko sala limbisa biso pela moko biso pe opesa so makasa ko limbisa ka baninga nyonso oyo basala ka biso ba mabe kotika biso na komeka mate yawe ipamba te mukileza na komeka mingi sunga biso pweto zali nzambe oyo sungaka pe bikisa biso na ba mabe nyonso oyo kokomela ka biso pona lokumu na yo e bandili pe suke mission na maboko na yo ba présentateur cameraman réalisateur na maboko na yo bana na maboko na yo tambwisa biso nzambe pesa bango mayele akotuna babituna pe pesa ngai mayele akoyanola pona lokumu na yo na kombo de masia mwana nzambe na bomoi amen amen amen. Ok tokobetela ta kona biso maboko voilà gloire à Dieu voilà santé za momu ke malamu pona bayebi bayebi ke nazana problème makasi quelque part dans zoto izo salangai mais pona bato bayebi te bon babondaka nzambe mingi pona nga pona santé et nzambe akoleka na kosala musala na ye alors pona église tambola malamu de na lobaka izo tambola na se na ngolu ya nzambe izo tambola na se ya mokano ya nzambe biso tuzaka ba simple représentant
parce que l'église est cause à la ligabla mutute mutako za lokola star moko te l'église surtout mosali ya nzambe non église otamsama na scène ngolu ya nkolo masia donc tout va bien na nzela nkolo toza na ba culte toza na ba intercession ba balanda ngo ba yebi nyeso zo le kamalam long valable puis na passer flamme d'Angola. Merci beaucoup pasteur Vincent Makela. Pasteur Vincent Makela, il y a toutes nos questions avant de zinda na ba sujet na biso. Pasteur Vincent, il y a toutes nos questions mon corps ndenge nini aujourd'hui na évolution ba na nzambe balanda na CLV TV ba réaction na bango za ndenge vis-à-vis na yo par rapport ya makambo bi misa rappeur lobaka au mona ra ndenge nini. Non, pour na ba na nzambe ba sepelaka parce que ngana loba maka mukilité na loba mukilité ndenge bansu ba yaka wazol bela makamba ba musique ya mukili azo défendre bango biso ngana lobaka makamba nzambe parce que naza mosali ya nzambe nazali porte parole à mutute naza mosali ya nzambe donc batokola ba Laetitia Mayala bakomataka mingi na yebite soka zaka marié to aza célibataire mais na pesi bambote belé soka za marié na mbali na ye soka za na bana nzamba pambola ye batokola ba papa Evangeliste Diti Sungu nzamba pambola bango ba mama Nancy ba sœur Mati ba papa Nisse nzamba pambola bango ba sœur Balbine nzamba pambola ye ba sœur Mimito Madouda na mobile na ye frère Yava nzamba pambola bango na pesi merci bing na bakisi o batindela kingai vraiment baza bana motema penza nzamba pambola bango marge baza musika na poto me batini bakise belé pona ngai nzamba pambola bango et sans oublier nzeza espérance siskale motema na mwasi na ye Maman Brigitte nzamba pambola bango Sylvie Kigalu nzamba pambola ye nani susu Moyuma Gracia nzamba pambola ye pasteur Docteur Jobo Bolibanda nzamba pambole kuna na États-Unis mwana na ngai frère Cédric États-Unis nzamba pambola ye bango nyosu nzamba pambola bango na bonete sur la bossa nani donc bana wana nyoso nga na tek ba kombo awa baza malo mpo na ngai sans oublier sœur Mariam na Belgique na mobali na ye nzamba pambola ye Iget Simao na Hollande nzamba pambola ye grand prêtre Mangobo na Hollande na mwasi nzamba pambola ye prêtre ba comédien et puis Coco Ping Pong et puis na sœur na biso Virginie na Belgique nzamba pambola bango donc pour la bana nzambe makamna lobaka ezalaka malamba sepelaka na yango kaka bobele se bana ba voisin bana ba voisin de ba sepelaka na yango te donc moi je parle que de la part du Seigneur ndenge bolu nzambe ndenge pesa nga biyano ndenge peso botunga ba mituna ndenge na répondaka voilà. Merci beaucoup on les alaki maloba ya patriote chez Vincent Makela siko tokito zinda la première sujet na biso ya mkwelo pasteur Vincent Makela yoza patriote oza vraiment mona ya mboka ovani pe na mboka ndenge nini ozo mona mboka no parce que bana nzambe ba episenga Evangeliste Cédric tout au sein de l'émission la pasteur Vincent to dit que pasteur Vincent azalaka l'homme honnête azalaka juste le bara sembo pasteur Vincent mboka na yo Congo ovani pe précisément na Kinshasa na capitale ya Congo ezo voler ndenge nini mboka ezo avancer ndenge nini par rapport au mikolo tu le canal lelo actuel mboka ezo ki ndenge nini. Merci beaucoup na pesi mbote mingi pa ya chéri na ngai mwasi na ngai mama bana Bénédicte Makela nzambe le pambole mon cœur mon œuvre d'art chérie je t'aime beaucoup je te fais des bisous que le Seigneur vraiment te patafiole mwasi na ngai na bana na libota na nga mobimba nzambe le pambola bino alors concernant teli mboka par rapport à l'Ibosona lelo mboka na ngai makamingi penza baby makamingi baby mozomo ndenge dollar ezo mata chaque fois mais biso toliaka dollar te biso toliaka franc congolais mais ba consommation basalaka effort moko te pona balimwisa nanu dollar oyo na circulation na bamboka biso to vaja to kenda non valable okomona te bazo sala bazako kosomba biloko par rapport ya dollar non basomba biloko
na valeur ya mbongo ya mboka na bango mais biso dollar ezo bebisa ba makambo ebele mais ba compte na biso bazo betango kara ekipa kutu baza ko kipete vraiment eza pasi mingi na koto na penda tuka nzala na mboka ezali makamingi ezo marché te ezali mais na beti mo muke na boko pe na félicité ba konti na makambo pe malamu oyo ezo sala maneti infrastructure ya mboka na biso ezo sala ma pona ya francophonie domoni ba stade bazo tonga makaming mingi bazo sala pona ya francophonie ko sala ma mboka na biso ba infrastructure bazo sala wana vraiment eza sengo mingi eza malamu mingi wana mboka ndem to ko bénéficier na ngo il faut to zaka pe batonete so likama malamu ezali to beti maboko so pe mabe ezali to critiquer mais ezata que so to critiquer bakanela batu maloko etonda baboma basala te omoni neti mokonza mboka na biso président Tshisekedi Fati tolinga te c'est lui notre président yende papa na biso olinga te yende mtu azali président pour ça te soko boye nde bokamata yo batio na place na bokamata yo batio na place na ye te yende président na biso mais nde soki bana basali moi critique babiti doit ko kangaka batu ya ko tsaba na ba prison ya ko boma ya ko sala boye en tout cas na mboka na biso il faut eloko wana esila tondi baka pratique tondi baka pe e ba encouragement soko seni malamu neti ba infrastructure bazo sala na mboka na biso na encourager soki pe mabezali to critiquer yango tende kabola biso baboma batu bakanga batu vraiment loko na mboka ezalate wana mboka na biso ekende liboso l'homme valable. Ok, voilà, merci l'homme valable pour la parole au Yope Singaï. Le patriarche Vincent Makela, la question d'Angeza Boye. Nalobi, est-ce que tu as besoin de budget boni ou bini na GIA francophonie? Ce que vous avez idée, il y a budget. Merci beaucoup, Flamme d'Angola. Ngala Mosali Yanzambe. Na s'intéressera mingi na bakamsu penate. Mais le rôle tuninga motuna en tout cas pour na ba budget o ebimi eza pas parce que ngatu la bonne azali organisateur ya francophonie et puis ça na gouvernement te. Ceux qui bango ba pesi biso budget biso de peuple toye ba ke ba bimisi autant. Mais tant que la ngai budget ebimi ta lo bon na ebité. Yo mo bi na mboka na biso omoni eloko boko sala ngona 1 million omona bato bazui 50 millions. Et là, on a 2 millions, on a 100 millions. Nabi ke musala ba salango surtout ko la bato ba ko la ba vient na biso ba kulu na biso kabulo mwana kabulo basali wana azape mutu moko net il faut qu'on dima na moni misele zo kene malamu zo sala malamu mais budget penza to yebite wana loko na bilo bosa ba journaliste ya investigation boluka bango botula bango budget ke iboni parce que mboka ezaka na souffrance bile ko zo matatalo vie commissaire alors mais je oyo ya francophonie je crois que c'est comme ça la publicité moké ya mboka na biso ezapa na mabete mais pour la budget en tout cas na éviter très bien patriarche ozolo ba vraiment état que patriarche état que mukolo état que sage azolo ba papa Vincent Makela lobi nazalaki lobi eleki nazalaki na conférence de presse ya makambo ya francophonie ezalaki na ministre ya média ya communication nani Patrick Mouyaya tozalaki na ministre ya sport de Kokabulo mona Kabulo pe tozalaki na directeur ya francophonie mais par curiosité qu'on landa bango ba journaliste ba question ba zaki kotuna moko intéressant nga pasteur Vincent ba le baki par rapport nous le bien obété ba continue beaucoup pour la infrastructure ba ça là mais et le moko journaliste j'espère que azari ya chaîne biso ya sa malamu alobi to mona auto ça là ba interview na ba caisse na biso na ba sportif na biso mais amoni bango bazana na problème moko eza makasi parce que bazo kipe bango te amoni akuta ba sportif na biso ba judoka bazo lia kuanga na Thompson
mais tu as l'air de Kaboulement Kaboulabi qui non, baza bien, baza à bonne forme, baza normal, mais ce que tu as besoin, tu apporter bah titre, bah médaille. Mais le niveau on a, la préparation va préparer collier, bah corps là, attention la pipi. Est-ce que tu as la élite qui est au zéro comme là, on passe avec ça. Bon, na question tu dingai. Wana na casquette ya uzatro abo congolais patriote kolongolana no nina makambuka molimo mabe amboka pseza yango wana ba zalaka na mbango mingi na kosala ba makambu mais suivi ezalaka te et puis balinga ko financer te bamakambo bango bazali kosala po ekoma na suka ezali kama makasi oyebi ezalaka mpona baathlète na biso te mais namonaki meme ata baburkinabe oyo baza kovanda na epa bati bango bareklema makambo mai mais nayoki eke barésoudre yango eza vraiment soki barésoudre yango na félicité mais eza soni mpona bapayabaya et puis baza kovanda mai eza te bake kosala zongo inene mai eza te bake kosala zongo ike mai eza te bandi kodéclarer vraiment c'est honteux alors lokola bango basalisi jeu ya francophonie tobetaki toloke biso tosalisa yango mpona bandeko na biso baza bamboka ya ndenge na ndenge baya tosakana na bango elongo esengeli mpe baprépare baoyo ya biso mpona lokuma mboka bamedaille etikala tusa banini malgré ekomata ekolongola nzala mboka te ekita mpe dollar te mais lokola ekoteka mo moke nini image ya mboka na biso esengeli batete na biso bazala bien préparé po bazwa ba médaille wana eza mpona ata eza mpona lokuma nkolo te mais eza mpona lokuma mboka parce que toki jamais kolobela mpe nzambe so tomoni mboka te parce que même ye moko excuse nzambe alukelaki bana Israël esika kovanda ti apesaki bango kana ekomaki mboka na bango biso mboka na biso ezali Congo esengeli tozala mpe na tozala fiere na mboka na biso tango likambo ko salama soki ezali likambo ya bamédaille bazwa bamédaille soki likambo bacoupe bazwa bacoupe donc kote kuna mpena babongisa mpo ete bato bakosakana na jeu ya francophonie oyo baza bacongolais babongisama mpo tolonga l'homme valable. Merci l'homme valable. Patriarche Vincent Makela obotama na kin grandi aussi à Kinshasa nalobi parmi ministre ya sport o baleki na mboka na biso awa ministre nini o asepelisa yo a travailler malamu na sport ya mboka na biso eza mwa mpasi mpo notanga bango mpo baleki ebele bamosusu mpe basala mwa malamu mais bamosusu mpe apena koboma bamosusu mpe soki otele mpena boyeko aye mpena koboma mpenza. Okay. Donc, mais je crois qu'avec Kabulo, moi, Kabulo, nazali porte-parole na été pendant le belaye, mais nous sommes là que makam susu, ils ont aussi battu baniko simba. Donc, Kabulo, moi, Kabulo, ça va déjà. Aza vient nabiso, azali congolais, azan deko nabiso, topé ça y est, mokakoswa. Tobonda mingi nzambe pona pese mayele asala musala ndenge longobani po na école na biso vraiment nyonso ke liboso donc pona ce que le za Kabulo pardon ngana na pointer Kabulo donc c'est peli na ye ouais na c'est peli na. OK nalobi est-ce que j'ai fa confondre yango ekobanda quand et ici la quand ba bezo banda dimanche na César le 28 et banda le 28 bon na ebidete aussi la tête. Ceux qui les 6, ceux qui les 5, ceux qui les 8, je ne sais pas. Mais depuis que ceux qui les 28, tant que Congolais, nous avons la grâce, et les Kamalam, qui met en amboka, Bamakama papa, ma oyo ezalate, et Banamalam peut la malam, pour qu'on ait jamais souhaité ma belle amboka n'angamoko. Donc, et les Kamalam, je crois que le coup kozala pour l'amboka nabiso, et puis tu reprends mon appel, Kole Swasia, oya songabiso to yebai. Merci beaucoup, Patriarche Vincent Makela, parce que non, c'est pas surtout dans la sagesse, nous osons avec vraiment l'angouya Nzambe. Pasteur Vincent Makela, tout le monde dans la francophonie, tout le monde dans le deuxième sujet, parce que la francophonie, c'est plutôt l'andelango, et là, nous avons ma case. Tu continues à macamouer les cas vis-à-vis même de la politique, tout le monde, vous êtes patriotes, vous êtes mon Yamboka, vous êtes Congo, vous êtes Congo, vous êtes Kouchinio, surtout, place malade des alliés. Place c'est Wezali. Pasteur Vincent Makela, par rapport il y a l'élo, tout le monde, moi Namboka, Moninga Love Moussa Lanzambe, Pasteur Godin Poi, Ndenge ressuscité qui est l'ongla qui est dans l'Assemblée provinciale, président de l'Assemblée provinciale, mais tout le monde a quitté, accueilli Kokota la recours. Est-ce que ça dit
un mois na nzambe koko matina ba niveau wana woni komi ko landa biloko mukili ou bien o sala ra nzambe eta ke yo musala nzambe za sage ya on tuer question wana na ba nzambe pe atinda yanga na tuna on pas ne pas aller bien. Merci beaucoup to kotisko na makambu penza ya bunzambe. Na robenga ndeko na ngai Godin Poi. Vraiment na kosenga na yeboye. Sûrement aza mosali ya nzambe a solo atika. Atika et il peut que ça la peine nzambe interpeller que malgré azaki no côté l'église na ye nazoma nazako bina alati veste azobina tout ça azona la même tira mabele anoté ati mazobina azape côté ya mais ndenge amikochaki na kati ya politique na akomi président ya assemblée provinciale par rapport makambo zeko bima pour la kombo na ye vraiment ezaki malamu te un pasteur aki kozala na biloko nyonso bazali koloba contre ye te et puis bazoloba makambo oyo contre ye eza teke mpo azosalela nzambe mais mpona bokonzi ya mokili eza digne te pour un serviteur de Dieu ngai na kamwe mpo anaki kosa recours il fallait atika na ye azonga na église abana kosalela nzambe nalobaki yango la fois passé awa omoni ke basaleli ye motion et puis bah destituer et ça humiliation pour la mosali ya nzambe c'est pas bien il fallait atika na ye akumisa nzambe taswe nzambe mtabete fimbo wana nzambe mtalingi taka continuer mais loko na bo balingi bokonza mokili mingi balingi ba paraître ba se faire voir ay kota recours talaka ka bible lobi que pas de condamnation pour tous ceux qui sont dans Christ mais yo déjà mokili les ont condamné yo mokili zo kwa isa yo baza même ko bengana yo baza même ko longo na bisala eza ba signe mabe pour un serviteur de Dieu soka na zala ki Godin Poi na tiki na ngai na koti mabondeli na bondeli nzambe ala kisanga nde na kyo tambola recours wana nga na za contre ango nazo pesa ye toli nebi ke bayoka kana bango te parce que posa mukili ki bokonza mukili côté la bango mais mosala ya nzambe ba qualifier yo voleur ba qualifier yo détourneur o bana ko swana na gouverneur ya ville o bana ko zana ba conflit na bato ko maki mukebai o ba ke ko zala bana na ya molimo po biso to za batata na bango akondima bato ba ka vers biso poto te bango Jésus Christ mais tango à travers biso to comme ça on crédit et ça va malamu te donc recours wana ngare se pe nango te so pe bato bazo conseiller ndenge wana vrai conseiller ya bomo ya biso ezaka molimo mosantu abonde la molimo mosantu ememaye ayo katole molimo mosantu ke tole baninga mususu wana bazali assoifé na makama mukili bakubungise sunzela koleka. Voilà, Pasteur Vincent Makela, nous avons deux sous-questions à poser ou répondre biso ou éclaircir biso. Est-ce qu'un homme de Dieu, parce que nous avons ça bazouzi pour nous kata ba makambu na se na moi awa. Est-ce qu'un homme de Dieu sera-t-il au côté sa recours? C'est un péché. Première question. Deuxième question nangai ezali est-ce que ningi to mona ki basali ya nzambe ba défendra ki Pasteur Godin Poi? Est-ce que ezalaki mabe to ezalaki malamu ezalaki avantage à corps de Christ? C'est ça la question dans mi balé. En tout cas très bien joué Pasteur Flam d'Angola. Et donc, il faut répondre noir sur blanc. Le na bon nango pesa ba verset pour mi koleki na pesa ba verset belé. Recours à koti na kasi na lobaki yango awa nga na za contre yango. OK. Na za contre yango parce que mosali ya nzambe côté le maliboso bazuzi ya mukili bazo sambisa yo to liboso bato ya mukili bazo condamner déjà bazo telemela yo eza ko honorer titre ya ki mosala nzambe oyo za nango te bona ndanga malamu lo valable na papa Flam eza ko honorer yo te na pesa le verset moko awate bible dit que pas de condamnation pas de jugement pour tous ceux qui sont dans Christ. Papa Flam, et sengeli malam Flam ba fingo ata pona makambo nzambe. Amen. Ba finga yo pona Jésus. Amen. Mais pona makambo mukilité. Bible dit que nous sommes dans ce monde mais nous ne sommes pas
de ce monde. Ozomona. Donc, ce qui vraiment ne cogode poi, aza mosali ya nzamba sona lobaki awa, akoka kota recours wana te pour mokili justifier ye elongisa ye, bazongisa sur la poste na ye. Ata bazongisa na poste. Tala kaka batobele basi baboyo. Basi bayini yo. Rankini kake kozala, koyoka na te kake kozala. Parce que ta bazongisa ye, bazongisa par force. Mais bato zongisi po kamba bango balingi yo te. Na bomoto boye papa flamme okotika. Okay. Et pas balingi yo te, oyi kotsa su makono to zonga kuna. Nakasi la komno bonaninga malabo. Na ça clair hein? Okay. Donc recours wana ngai na sepe na ngote. Il fera que ça recours pas ya nzambe. Donc ils ont lisumu te. Bon, eza lisumu te. Non bateka sali péché. Okay. Mais eza bien te. Okay. Eza propreté pour un homme de Dieu. Très bien. Et puis ndenge basa nzambe ko défendre ye. Oui. Na monaki discours na bango. Oh, basaka na biso basali ya nzambe to sala makamine na mboka oyo il faut ba pesa so tambo respect bona boyi. Mo sala nzambe ko réclamer ko déclarer respect. Ko déclarer respect. C'est réciproque. Parce que oui, parce que si vous déclarer respect, to bungi si valeur ne soit que vous sali ya nzambe. Pona ni bazo manke basala nzambe respect. Pona buzo bana somo basali ya nzambe. Tozo na batamukili ba poste. Tozo na bango ki bokonzi. Bato bazaki censé ya ko respecter biso. Tokomi ko wela na bango. Mais ba ko banga biso susute. Bazo mona blake bo sala nzamba abato sala ba détournement. Tozo ko sente ba se abato. Tozo bana ba fin marié. Église c'est qu'est-ce qu'il y a côté maloba nzambe, église c'est comme un parti politique. Mosali ya nzambe a comme na ba parti pris. Ata yo moko. Pour mosali nzambe za na couleur te. Ozomona mais mosali nzambe a comme na ba parti pris. Mosali nzambe a comme na ba parti politique. Alors, bato na ba manquer au respect. Parce que na kata politique hein, tous les coups sont permis. Bako boma, bako assassiner, bako kanga, bako chola, bako de répéter lui-même ko finga. Malgré ko finga za kabala muté. Nga c'est bato ba finga ka tepo, bato ba finga ka bazana na milimu mabe. Oyi ko ça la critique, mais ko injurier. OK. Critique na ko injurier ça des choses. Critique ezali bongisa mutu. Muta bongisa musala. Mais ko finga c'est un péché. Mutu azo finga za milimu mabe. Ata bato sune ba finga ka mokonza mboka. Baza maudit hein. Baza maudit. Baza la milimu mabe. Parce que au moment de mokonza mboka ndeka zawana. C'est une personne sacrée. OK. Yangwana, il faut malobane soit lobaka. Ako kisaka yango. OK. So pas ko kisango te, eza mabe tant que un homme sacré. Voilà. Alors, nazo na makabagode poi. Ozomona, lokola église comme ko wela biloko wana et bato yo bazomona ke eza makamina biso, mais basa nzamba ko bazo tsamutu. Alors, tous les coups ce que ça a permis. Okay. Il faut supporter ango. Bah ko finga, bah ko boma, bah ko ça n'importe quoi. Parce que nous savons que église. oui. Mais bon l'église a sonné kafuta ba panzaka ngo. OK. Na 2006. Pour côté bagata makamba politique. Ozomona. OK. Alors, ozomona, yo mna pour un exemple, tala mutoko la passer mukuna. Ba tozo respecter ye. Ba zo bege préférer discipline. Mais là ba tozo finga facilement. Tala longi boye, tali bolongo boye, tamutu boye, tamu. Pona nini? Parce ye moko. Donc, mutu ami kabi pour eza même ata mutu asa na niveau na yete pour finga gaye. Pour ba fingi bisote. Pour ninga ba finga te. Pour un respect. Akasi. Donc, mosali ya nzambe, molimo mosali trobo epesi yo lolenge yako bika na sena moyi oyo. Et pour batma respecter yo mukili ndenge bandeko baza ko sala eza bana malamu te. Bae ba encourager ndeko gode poi mais bazo tene erreur. C'est ça. Ba tene erreur makasi. Baza ba conseiller mabe. Ba conseiller mabe. Gode poi azo ngene misala nzambe, abonde la nzambe. Jésus a lobi boye nzamba lobi c'est à moi la vengeance et la rétribution. Voilà. OK. Mais ce que c'est secours et pas batamukili yona batwana bozo kokana parce que batamukili qui secours et pas batamukili. Or que biso secours na biso et otake pas na nzambe. Voilà ma conseil na kopesa ba. Là na za mom qui est gentil hein. Merci Patrice Vincent lelo zolo ba bien ozolo ba vraiment que mukolo et que sage. Pasteur Vincent Patriarche
Et ça sur le moment quand au bino va passer boza na to qui boza na haut conseil de au conseil des églises de réveil. Ce que nani bino boza na nani normal pasteur ko de pour continuer bino au conseil de l'église de réveil. Ngana au conseil de l'église de réveil nga salakate. Et créer mais ce qu'on nini. Bon nga na bi pede ba créer ngo na ebité parce que na kana bango pe bango na bango bamsu bazako yo kanate. Ta bazaki na RSC na makambo be na RSC de bolanda ba témoignage ya Sonic Afuta bolanda ba témoignage ya watu mususu ezaki bono pesi mbwa boy ezaki guerre ya ndeko contre ndeko contre ndeko mais na éviter procédure o basalaki po ba kene ko sala au conseil des églises de réveil tu na comprendre nga ngote ba mana RSC ba mana ko tele masu ndeko dodo kamba po ba mana ko sala parce que au conseil des églises de réveil l'église de réveil est comme biloko balé oye keseni bon na éviter ni nango et salaki bango pas mal de sala au conseil des églises des églises de réveil batika RSC je ne sais pas alors procédure basalaki po bato bazé ko yokana te ba yokana na yebité basangi ndeni pona ko voter excuse ndeko godin poi na yebité bele ko sa ba journée il y a investigation bon que le luka bako tuna bango nde ba éclaircir mino parce que la carte bango na zalaka te na ko ba nzongo na bango bana ba biloko na fongola te pour ba balambini et ça moi passe par la réponse bien pasteur Vincent Patriarche donc il m'a aussi na pasteur Patriarche Vincent Makela te retrouver ba entre RSC na au conseil de l'église de réveil wana ni ils allaient vraiment identifier, mais ils allaient même dans l'état et des années. Ils ont groupe ni. Ils ont RSC. C'est ça qui va passer pour des autres. Ah oui, des autres des alliés. Il y a Makasi. Ils ont RSC. Parce que RSC est basé sur la personnalité juridique. Mais au conseil des églises, de réveil, je ne crois pas que c'est basé sur Yango. Mais baponga ba tête bato ba yebandi po ba kende ko sala eloko wana. Alors, ceux qui basala ki ngona par envie ou par jalousie, vraiment c'est condamnable liboso ya nzambe. Donc, église oyo et l'état est yebi, pe l'état est considéré eza RSC, oyo comme pas ya dodo kamba, marginga plaza mutu na été. Nga saka mutu Jésus Christ. Mais nga ko sala logique. Nga ko sala logique et pas na benga ka nyama na kombo na yango. Voilà. Oza wapi? Na RSC oza te na au conseil oza te sko oza wapi? Na za l'église corps de Christ. Groupe le Binozab. Hein? Groupe le Binozab. Groupe? Nga za muta groupe te. Nga za muta groupe te. Na za au conseil. To na godo kamaza pe na batune ya RSC. Na lobi nga na za kuna te. Pe na ko tika na ko za la kuna te. Pour plus par bato baza kuna, to yebi ba témoignage na bango, to yebi bango malamu, to yebi nini ba lukaka. Ozomona ba balingi mukili mingi ke lola. Alors, nga lokola na zaka spirituel, na ko saka na bato bongo te. C'est ça le problème. C'est clair. Merci Bastien. Ok, voilà, lentement, et c'est vraiment toujours na patriarche Vincent Makela. Patriarche Vincent Makela, Nena Loba, so tangi na Galates 5, verset 22, Bible zéro de la vie sur le fruit du Saint-Esprit. La ligne entamée question, c'est l'évangéliste Cédric Makela, l'homme valable Maloba. Na sœur na vision Laetitia Mayala. Na landa qui commentaire na yo, c'est bien. Mais le fruit du Saint-Esprit n'a pas yango. Le fruit du Saint-Esprit, il a dit, Mouto a pembeni ya patriarche Vincent Makela, jamais eu besoin de fruit du Saint-Esprit. Le fruit du Saint-Esprit, ezali. Mbala simaso ni ko mabomo ko melanga na numéro na ngai privé et kozala bien ser na biso Laetitia Mayala, moi na ciel ouvert TV. Vraiment continuer à ko koma. Bah remarque komaka et kozala une bonne chose. Pasteur Vincent Makela, na lobi ndenge nini koyeba mosali ya nzambe oyo azana ba fruit du Saint-Esprit to azana ba fruit du Saint-Esprit te. Et ça facile. OK. Bible ki ba mbuma molimo monani polele. Kimia, bolingo, limemia, kokaba, maîtrise de soi, kokanga motema, kosala mutu ya nkele te, mute kobo te, muta makamanzoto te. Voilà, ba fruit molimo mo santo yango wana. Mais oyo yo mo pesi verset awa Galates 5 verset 22 olobi yango awa mais oyo azana bambu mamboli mo santu te ata zo teya okomone ko welana ko inana ko swana ko kabwa e pa ya azali foka bato babunda fo bato bakabwana
et pas ya zali jalousie zali ba vie zali ba posa papa me zali yeba ke batwana bazala molu mo santu te yango moni na lobike ngai na kotikala ka kosanga na bango te parce que ba makaba salaka bible zo pekisa yango bazo bengana soit déjà basali ya nzambe mais soko na ndeli bambuma na bango eza ya ki basali ya nzambe te yango moni bible lobike mingi ba kwa na kombo na ngai mais boko yeba bango na bizaleli na bango bazala bizaleli bato mukili. Imagine ton monsala nzambe akefunda mu na tribunal. C'est grave. Ngana ko sala ngote from d'Angola. Ato fingi ngai, ato critiquer ngai, nako porto plainte te. Nako sala ngote. Pour naser la tempérance, na métier de soi. Okay. Na bolingo. Okay. Voilà. Merci beaucoup Patrick, je vais ça aux idées singa moment na muzino tant on lobby loko. Un serviteur de Dieu après ko funda mutu na ba juge te côté à l'état te pasteur Vincent Malamoko aux Indies singa moment na sujet pe ngala lo bana pe singa moment question pasteur Vincent tout le monde a évêque Mukuna était que pasteur Mukuna na bengi évêque te na bengi pasteur Mukuna to tu ko mona a lobby tu les cas a tu ko kende ko funda Willy Kindembi na parquet pour na ka mambo ya nzambe te mais pour na makambo mukili to benga football pour na ka mambo football un pasteur nous le mama fouiller Saint-Esprit moto fouiller Saint-Esprit pour na mama mukili ya ba loisir on ko funda ndeko na yo azape père des enfants azape responsable dans l'état pour bakanga e pasteur Visa en tout cas ndeko évêque papa mukuna limbisa ngai en tout cas bango musisa soni hein et katana bango et puis la ndibite que basala molimo mosantu na lo bomba la mingi papa Flamme ouais na lo bango na mingi papa Cédric na titre kaka ki mosali ya nzambo to memi e koki ko peso ba réserve na makambu e belé parce que zo kamba batu basala simana yo sikoyo nako tuna papa avec mutuna soki mwana mongo l'église na ye azui ka oyo et comme la qui est a encourager que funda batu aboma batu voilà question hein omoni yango bato zo lutera ki mosala nzambe na bango oui Kindembi baza pasteur te et puis bazo la nini bazo la renaissance yoka loko bazo we oyo leka nango ah yo moko lobi yango hein yoka bele loko bazo la mosala ya nzambe na moi molimo ko cadrer na muto ki ko encadrer spirituellement Willy Kindembi bazo la nini renaissance équipe mais passer Mukuna combien de fois fingamité pour la renaissance wana a fingamité bacholiete bakana même ko kene ko buka église na ye la na bémission o kabla mutazo finga ba tika boyna boye soki boyete est-ce que makambo oyo interpella kayete oko kene ko funda ndeko na yo to muto yo kiko côté aye pour bien buika akota lola pona équipe c'est grave tata Raphaël azaka sango asayem tasala imana vita ozoke imana vita lelo bato ba ko dondo de équipe wana na imana vita bato mingi oui ba bénéficier nango basala bambongo pe bazo continuer yo sombra mokoni mona tata Raphaël akeko finga mama akeko funda mama besti jamais to tango fort to afundi président ya imana na fundi tatuilaire na porter plainte pour la daring na porter est-ce que ça on a porté Chimanga plainte jamais Mikolo président Imanzanan comme de Kimi on a porté plainte pour l'équipe à papa la biso boy na boye tala kutu bakipakate balobakate batunakate ozomona yomoni ba memba sango bazaka respecter kolega me ba pasteur yo kasi basango basala mabe te basala pe mabe mutu baza parfait na mukila zate mais baza mature et puis ba yebi éthique ya musala ba bazo sala parce que ya biso terre à terre sango ay ko bota mwana po yeba neza passe mais pasteur te OK sango ki pe ko mana mwasi po yeba neza passe mais biso bino ba pasteur te o bibine na 17h na 18h et panzani pona nini parce que bisala c'est l'équipe biso makama mabele ki tolingo bongo voter makanda solo te poto ndibele swasiya ba fou de l'esprit ezate na kosenga na papa évêque abonde la nzambe nzamba sungaye azongela ki préfet de discipline
ndenge toyebelaka ye azongela est-ce que ekosimba soki abongoli motema azonge epai ya nkolo rien n'était possible mais makambo azosala wana elekisaka nga abongoli motema te posa mpe kapre mpe kende kofunda nga o azofinga nga mpo bango na kofunda basakani te balingi mokili elongisaka bango mais makambo nazoloba eza vrai je dis que la vérité pasteur évêque mukuna azaki ba pasteur là le plus respecté na mboka na biso ya kosakana te mais tandeka misambwisa mutu azokota understand bazobele boyika ati yoka nde azokeni wana one bazonde na bakache na banani est ce que pasa kosabuloka ndenge wana publicité ya Bralman nini Wisa Masanga noka kango Masanga songa eko-sponsorisé Renaissance. Alors bien, est-ce alors tout ça, on a sponsor qui ngandi, il faut consommer en gros pour on s'en moque. Bilo mandenge wana. Alors pour la bilo kamukili et mungisi et même bunzambe. Tela, basala nzambe. Mutakio akiko tele mazote ya Jésus. Mazote ya faux Jésus. Ata Jésus a solo te. Côté ya Yesu, ezata ko sana Yesu. OK. Ozomona, eloko la tsakoza na Yesu ezali bizaleli. Lolenge oza ko salela. Mais bango ba tsake bateaka Yesu, mais bazana Yesu angote. Abonde la nzambe, nzamba azong c'est de pokwana, azako défendre le christianisme, azako défendre Jésus abikisaye. Oya comme c'est nega zalaka parce que zalaka ne boxeur mais quand la bengaye a comme ça comme le loup. Lukuma comme nango et l'équipe a le coup nyonso. Merci. Merci beaucoup Patriarche Vincent au lobby vraiment bien. Pasteur Patrick Vincent Makela. Et ça question peut-être la dernière question Pasteur Vincent na tunayo pour nara par rapport à Pasteur évêque Mukuna, ala vraiment doyen na misala nzambe. Mais dernièrement, nous avons un séminaire, tout ça, c'est une église, une campagne, tout ça, une église. Mais nous avons utilisé, nous avons des délivrance, pasteur, avec ça. Est-ce que nous avons ça, les lettres, de limiter ces années? Pourquoi il y a synonyme ya Bunzamete? Ngana mona naibaki kacher mo comme litanda jaguar. Hein? Baso benga ye agina kisimoko soka tibui. Omona bloqué you. Ako tamuno buno bulonga atasa. Bomona kache royate. Asko na poto. Litanda jaguar. Nayoka na moite menayoka. Soka tu bomona bloqué you. Azoke na you. Azoke na you. Bon, boyebi quand même dingwe. Très bien. Et dingwe akiko akekobini ça. 30 personnes. Pala. Ouais, buno so motel kolo. Botel na se. Est-ce que ça tient na bunzambe? Pourquoi ça va tout ça sinon on va pas ça somme ta quoi ne moni manzambe zuye non et ça moni manzambe te ba so quoi kapena ba sensation mabe na ba peve mabe ba msipe sentiment sentiment na manzambe surtout basi yo moteke basi ba kwa mingi oui ya mingi basi ba kwa mingi ba so bona pe so kwa par sentiment musupe ba yoka nekeza mankiona Bokoya. Ngana sina mona to sala convention moko na basali ya nzambe belé. Moko abengisi ba staff na ye. Amina protocole va sa baka na ba ranger ya ba côté ba liboso kuna na première rangée na troisième rangée. Va sa bango avant ti bango ana. Toujours complète son de ko na banika côté ya. Nanu kutu abona pula baste bi se tombé donc de koyo deux fois donc ça baptisé ko sakana te so sande ngona skoyo ale boya ko seme bato atelemi ko pesa ba mbongo blo mwandenge wana organiser ba mankiona ba je obe yokana bana kandele ni bato bakwei e komi na suka pour après ça va me na bango abi lelo mo ezate makambo ze belé boyaka ozwa lobi asiliki donc copé baby basilingi nde tomonaki ndeko moko alobaki bango pesa ngai mbongo po na kosana ke bakiso ezali ya ngai ndeko evala baba kokoma baba ti lelo kundeko kokoma koloba makasi pe omona akoma pe koteya akoma pe koloba makasi koteya kutu wapi akoma koloba makasi
akoma kutu monoko makasi koleka fo balakele mabe ozomona makambo likuta ndenge ezalaka kokwea niso ezalaka nzambe te epuis soki tazomona mpona bato ezaka teke bato bakweya bayekoli basambelaka basaka bapriere makasi bato akweyaka te bato baza kolemba molimo mosatu kokwea lelo fo kosala keba kosala mwa keba na kebisi bato na likambo wana parce que bato so bazwa pe ba pouvoir à mabe et pas ya ba féticheur et pas ya na ba secte à mabe et pas ya bato baleka na ba TV yo baza ko bapesa ba porte-monnaie magique banini ba nganga wana bapesa bato ba pouvoir et donc l'équipe motuya et pas ya bato o bazo la nkolo ezali la parole ce qui nzamba ko sala miracle gloire à Dieu ce pas ko sala te kaka ye Tumutako condamné Nzambe, pas qu'obligé Nzambe, c'est la kakaboye, azate, pas qu'on s'alate, pas ça souverain. Merci. Voilà, et pasteur, en fait, ça m'a signalé biso to komi vraiment dans soka tolinga kaka opesa programme ya église, opesa programme ya église, opesa ba dédicace. Après ngai pe na lobby muke évangéliste Cédric l'homme il y a émission de l'eau à clôturer. Nazara ba dédicace pena opesa penza penate, mais programme église ezali comme d'habitude. Tosanganaka chaque semaine et lundi ezalaka intercession, mardi ezalaka culte normal, mercredi na bagana bureau, jeudi ezalaka culte normal pour ba marié ba célibataire ba nini to sambela pour ba famille to laksaka batu ba makambo belé mukolango ndeni mtokova na libala na soki na nobalité comment okuta na fiancé na yo basi ne cause la nini blomo belé et puis vendredi ezalaka pe lisusu intercession ya makasi ya kosakana te samedi to zalaka na activité et puis dimanche to zalaka na culte na biso oyo to ko kokumi sankolo ko sanzola yepe ko gumba melaye voilà ni na biso ngwana pona ba dédicace en tout cas mingi pena ezalité na pesi bato merci oyo balandi biso na Silver TV soko lingo benganga na numéro zawana to ko partager so ba mitune ezali ba remarque ezali tuna to ko yanola yo parce que nzambe alobi ke mutu moko kokana nyonso azate tamso zomona ko ozolo ba bien mais za bato so zoko na bazoko na bato imususu soki bokotuna mutuna botuni na ko yanola bino c'est votre bien-aimé le patriarche pasteur Vincent Makela na ligibino mingi kolo apambola bino patriarche Vincent Makela bolimbisi na lingaki oro si sa mission boité ça qui opesa bande kono la matoli ezala pasteur nani Godin Poyi ezala pasteur évêque mukuna ezala batunu surtout neto lobi a matoli peut-être ba royo kayo mukie bazama changer pour bande ko bazola na baeba noka ketanga avec mukuna afunda kindeko wana ndeko ngwaki ko se présenter na parquet pas kangisaki akangisaki simanango basé ba démarche ba bimisi ndeko wana ake ko se représenter na parquet ko se présenter pardon na parquet mais ndeko mukuna akende kité ngasko na kamwe pa na kende kité po yemta fundaki alors ndana ko ba po za kulutu na age za kulutu mukuna mosai na nzambe zongela nzela nzambe ndenge ya solo ndenge na yebela kayo tika makamba ba renaissance wana banini oko perdre le côté o gagner pe le côté parce que nzambe pesa yo tout mituka ozana angu koyebana oyebani nini susu kutu nzela nzambe epesa yo même ata misala nzambe epesa même nzela même o solo kana ba président OK yesa makamunene ba voyage kulutu okenda olemba ba avion mbongo ozana yango renommé ozana yango okuluka lisusu nini komisaka nzambe ya pesi yo lokumbo oyo pona dodo kamba nazana nini na pesete parce que dodo kamba kana zo na likambo te il faut que dans likambo solo na yo kaina na likambo solo to pakalate mais yem taza so président de l'église de réveil nzamba pambola ye soko sala kana solo nzamba pambola ye so pe mo ba magu ezali yemoko nzamba yebi pona nani susu pasteur Godin Poyi pona pasteur Godin Poyi te atika so pona na retirer recours wana atika sala nzambe oyo apambola kiye nzambe oyo asunga ye ayebinanga otambola naye voilà moi muke réponse na ko pesa yango na leo kamena za gentil excuse na pesi moi muke toli merci. Voilà, ezalaki patriarche Vincent Makela toyambaki na émission ya lelo na évangéliste Cédric Makela l'homme valable.
na micro boyebi kaka pasteur Flamme d'Angola na opesa mbote na maître Julio Consolata, maître Idi Amin, maître Daniel Tumba, mon avocat Cambes, na pesi mbote na mon habilleur Mayato Mayamoto na Paris, HK Héritier Kasomo Mokonda Bruxelles, na pesi mbote na Azil Moutale, boss Didier Simisi, Azola Nangai Dexi Mbimba, et j'ai sali mon cœur que j'aime beaucoup, Flajo, Maman Joëla Flajo, na pesi mbote na Serre Divine, Lo Sambo, et sans oublier mon bébé que j'aime beaucoup, les bébés Meradi, Maman Bijou Condé de Paris, Prophète Condé de Paris, Pasteur Tetendaya, évangéliste Ange Mwamba, l'ambassadeur, JC Tumba, j'ai sali Bananion sur la vallée de Bereka. Ici, patriarche Vincent Makela a dirigé, n'a pas si Bananion sur les rochers, sali, prophète chancelier Lema. Je m'arrête, donc voilà, à vous la parole. Merci beaucoup, Pasteur Flamme d'Angola. Merci, un grand merci à patriarche Vincent Makela. Parce qu'il a disposé de temps, chaque fois que tu as édifié Bananzambe, à présent, à na maramobeli atika kaya kapona to ya émission na pesi un grand merci côté à patriarche Vincent Makela. Merci beaucoup. Merci za pa mbolo za la toujours simple bo continuer on ti nzamba obenga. Merci na bandeko surtout bazo ki liba couper bazo ki temps ko la vidéo oyo e bandeli ki no na suka nzambe ya lola nzambe ya ba vrai ba serviteur de Dieu lokola ba patriarche Vincent Makela amona bino apambola bino. Merci bo s'abonner ne to lobaki bo partager ba émission. Na pesi ba na nzambe nion surtout ba lingara Ciel Vert TV. O ba potara un plus na bango pona Ciel Vert TV na pesi bino. Merci. Merci na Letisa Maala, ye vraiment za mulilandi munene ya Ciel Vert TV. Nzamba pambola makasi. Letisa Maala, nzamba pambola yo. Na pesi ba mbote belé. Yango wana nzamba pambola continue toujours ko landa Ciel Vert TV et peut partager rappel des émissions bandeko bazui li bakoute partager émission bandeko ye bien na bango ba ko za maté pona Rolanda. Merci beaucoup na bandeko surtout papa Fekda Makela. Na pesi merci na Mama Brigitte, na pesi évangéliste Edi Tisungu na Paris, bino surtout frère Basaoula, maman Nasi, maman Mati bandiko tozana bango awa na Kini. Na pesi bino vraiment merci c'est Sylvie qui gagne na États-Unis, bandiko nyo surtout ya Bereka. Au boza na États-Unis, au boza na France, boza partout na pesi bino merci. Belgoni timba na pesi merci sans oublier l'église Vallée de Bereka. Ma serviteur nyo surtout de Dieu au bazar. C'est makolo. Il y a vision l'homme de Dieu pasteur Vincent Makela la pesi bino merci to continue toujours ko za na se makolo ko yoka pe ba saint ba sien pe na ba fidèle mobimba ya Vallée de Bereka la pesi bino merci famille Makela to be de tozana éprouver nzambe vraiment aboni sa mitema ba mitema o ezoki nzambe aboni sa mitema ya famille Makela mobimba na oseko lo bangwa to bungisa mwana nanga ya mwasi do mwana grande sœur nanga merci. Nzamba pambola ye comme nani Judith auto tika biso nzamba pambola ye puis na pesi mbote mingi pa mwana nga na bota na bosani nango bosana ye les diamants noirs ye moko ibaka ye vraiment nzamba le kana ko pambola ye to suka na les diamants noirs nzamba le kana ko pambola ye et puis na bukilo na ngai kola le kana ko pambola ye e ko zabo na malam merci Esther les diamants noirs merci beaucoup sans oublier la pesi maman Bénédicte Makela mère ben mutema ya pasteur Vincent Makela mon œuvre d'art œuvre d'art ya pasteur Vincent Makela aussi maté rotaché la pesi vraiment merci bande connu surtout la famille Makela nzamba bondi sabino Bekla Ibi Animayala maman Charlotte papa Timothée papa Jado papa Ferdinand bino surtout ba la famille Makela nzamba bondi sabino sans oublier Sœur Divine Losambo Joëla Flavo la pesi bino merci bon continuer toujours que la Ciel Vert TV peut vous partager Ciel Vert TV na bonne sanité José Liwana, caméraman espace. Les grands caméramans. Dans la image, oh, vraiment, la PC, le monde, merci. Na n'enga qui t'a refilmé, biso pour na bolanda émission au 565. À la prochaine émission, Borozan a été causé à édifier. Torolanda, pasteur Vincent Kalmi, la PC information déjà. Pasteur Vincent Zolanda, Azobana témoignage naïe. Tout est différent de Nazalaka. Alors, banana, on y a expliqué clair. Après, Mikolo Roya, biso ton retourné ma question. Oh, tout le monde est grave. Retourner la peste déjà flash ya mwana bikolo ya bolanda témoignage ya pasteur Vincent Makela les bandeli na oti na suka na ngo ba msusu barata ba msusu bayoka on e bandeli ba msusu ba koma na suka te tout autant to banda ngo oti ka ngo te to banda ngo vert nzamba pambola bino pasteur Vincent to komi presque na suka to merci na la prochaine émission ekoya ciao nzamba pambola bango amen. Ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe mongani loboko na
na tata esengwami likolo balingami na ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert.